Non, non, mais de tous les gens que je reçois chez moi, on a comme ça. À Tomboki, au PG à Pamba, Mobalanga, les Kiyo, Azavete, tout ça. Donc, insolence. Insolence terrible. J'étais patient. La Tiki. Et à la fin, ton boulot le recommande bien. Je lui ai posé 2 questions. Elle n'a pas su répondre. Oh. Évanouie. J'ai vite compris que le coupable, c'était bien elle. Bonjour. Bonjour. Et il n'y a pas de doute parce que c'est elle qui doit avoir arrangé ces poules-là. Parce qu'elle en a besoin, il y a mais elle s'est arrangée très très mal. Hein? Elle ne devait pas faire ces coups-là. C'est un enlèvement. C'est un enlèvement. Mais dans quel but? Ah ben oui, dans le but de se débarrasser de sa rivale, comme ça elle va rester toute seule à la maison. Merci maman. C'est tout. Nous ferons tout pour nous retirer à groupe hors l'état de nuire. Je crois que je vais mettre la main sur tous ces bandes, ces voyous. Ça prend un peu du temps, monsieur le président. Oui, ça prendra un peu du temps, c'est vrai, mais je suis sur la bonne piste. Donc on a assis à coincer, bien qu'à sali fausse couche, parce que la fausse couche. Ben oui. Le médecin m'a dit. Ça n'a pas été grave, moi. Non, pas tellement. C'est l'émotion. Hein. Elle a reconnu sa culpabilité et sous l'émotion, elle hausse la pananoire. À ta santé? Merci beaucoup. Mais tu as que ça va. Oui, mon problème, c'est que il faut mon amour. Tant éviter soit la position, soit la place, tout ça, ça m'écoeure. Pour ça, n'ayez aucune crainte. Le col a déjà tout de suite aux huit moto et organisé qui enlèvement et Zali. Mais est-ce que son mari là, Massassi, tu vois, c'est un musicien turbulent, tout ça. Cet idiot, je ne le crois pas capable de telle chose, non. Et bien moi, si n'a les maïs les mig. Moi, si on a dit dangereuse, cette femme-là. Très rusée. Ah, ben oui, très rusée. Très rusée. Ben... Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Bonjour. Ozongi. Dégagez pas vous. Sogona monte. Oui. Kasi yon toloba ki na biso papa ki dezala camarade na. Papa ki dezala kana. Na yebi kasi boye bani mina. Na nero yo solo basu ki camarade za lisusu. Bazala ka mutu malamu. Oya sali biso kuna oko ndima oko yemta sali biso bomo. Papa ndi mwenza a traiter biso loko so banani nazo comprendre. Ko finga biso ko wolola biso atambo ta pamba te. Papa qui a l'ambisa biso na mbwa. Mais nani seme ke so azala kimbangu te ngelo wa na mbwa. Depuis quand ça a l'emboué d'attaquer? Na ba mbwa. Na ba mali pekona mabere ko katina mai kabakata mbwa. Katina mai so na biso na katina. Bino mo se. Tout ça kimbangu te métropole nzo. Elo comme côté. Non, bah c'est le mot. Moi là pas pour que moi les maillards. Ndé bossa qui a pensé ouais m'a bien bien. Il y a ta gala ma. Yé moi na naye biso to supela ke maite. Fiancé et moi na ye buto supela ke fiancé. Est-ce que il y a un problème moi là? Non, c'est pas le papa. Non, il y a mon avant. Il y a des bibliothèques. Mais c'est calmement, c'est comme ça il sonnait, il va banner ndenge boyambela ki yawa yango na pe yaso c'est bien to boka moté bato quartier na bango nde ba ko ebisa biso wana nini yango bazolanda bino boye papa vraiment po ani boye to zo lukaka mona amona na kasupe mikolo ya zonga kana ndako butu na moya mona na kana ite na moyi te kana butu mona ite non c'est les prétendants là mais depuis tout sont là moi vraiment là comme ça wana ba pese biso kaka comme information lokwa ba mona biso na ndenge ba bengala biso wana ba yebisi biso kaka. Bon, papa, je n'ai pas beaucoup de bon, papa, mon anka. Non, mais Nazak sur la bonne voie. Donc, Ezali, Mbanda, il y a Essengo Mutasala qui biloko. Ezali, hein? Oui, Ezali. Moi, si wana, kabakata mama lokola bolibo ya tindika ye na kita ya mama kuna ya Essengo Ezali ka haneti ngai mutu na ko eli makambo. Ya kansa ingana na ko soyete a fini ngai ya le biloko pa pamba. Maintenant, on a posé une question, mais il pas quoi répondre. Oui, on dit que maman boy pesa quoi singa la kit.
lelo lisusu bakende kotindika mbona tempérament na ye ya babandi siko asiye wapi tala na bitone tokuti konyoka mana biso pambe pa pakide siko asiye wapi nalingaki nayeba yango soki asalaki nani crise wana te lokola azala na hôpital médecin lobino tika nano soki ayoki mwa malamu bongo continue bainterrogatoire na yo mais akoyebisanga donc akomi kokosana na abandi kolenga te asali même fausse couche. C'est la preuve que les monstres de Makassi. Mais pas qu'on gagne quand on trouve ça les fausses couches mais on a papa bino pele to ko zo to bien na bolo mais le ya biso ya bungisi na yem ça les fausses couches na ngana sana ye suka kaka na kolandela ye ti ba groupe wana nyonso tout ba voyou wana nyonso tout ba komonana et on va le mettre hors l'état de nuire ça c'est sûr je vous le promets. C'est quoi? Oh tu hein? Dis-moi qui m'a dit. Hein? C'est qui ça? Eh, maman, comment on y va? Où tu vas? C'est que la fille sont en train de chercher. Mais toi, tu vas mais si on connaît la maladie au Ganga? Maman, c'est là, nous biso, tu es bien biso, ko brutaliser était, tika na nuye. Tata mazubu boyina yete. C'est comme une nuque. Alors, vous voyez, il y a un mot qui est vivanda, vous voyez, vous tapez pour vous ça. Boniko, papa, yo zara kabwe ko. Bon, ndeni mbabo ko kabili bilo ko tipa ko. Est-ce que yo ngai na mabela ngalo kona saka mwasi mabela kamati pe bolili susu ndeko na yo na ko tia na mabela wana ko ko saka. Azam mwasi ko tela yo. Malembe. Comme ça qu'on répond au thème, Malembe. Non. Écoutez. Est-ce que seulement au coquille pour y éviter? Pas comme ça. Pas le problème de la yo, voyez, je me retrouve. Comment tu as résultat mon côté? Papa, pour moi, c'est qu'il y a un problème, c'est que la bouteille, il y a un truc qui est katani. Je vais vous dire, tu as un problème. J'avais un bon katani. Vous avez un bon katani. Tu dis ça mon thème, maman. Qui ça mon thème? Il y a papa, où tu vas? Où tu vas? Là, où tu vas? Où tu vas? Le bâté. Hein? Là où tu vas? Monsieur Petit. Faut qu'il y ait un peu en chambre. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? On a constaté un comportement un peu bizarre. Chaque fois que moi, soit ouvert ou bien molangi, Azak Olenga. Non, mais ça doit avoir un sens. Oui, c'est pas fait exprès. Donc, n'a qu'à ici situation pas outil et que vous avez un rapport, langui ou quelque chose comme ça. Donc, ça est le comoko. Boutikaye calme, bon brutaliser n'engue besoin salaté. Comme ça, non, vous ne tirerez rien d'elle. Ce que vous avez brutalisé, non. Voilà, je veux vous demander quelque chose. Beaucoup sel sangai m'a moqué parce que les aliments sont nangai. Nous sommes ya kolobela bino ou soit ba visite par ya kolobato ko ya kotalaye to moi maloba nous sommes ya koloba. Même les alliés ça paraît un peu banal. Bo yebi sangai moko na koleka. Ça va m'aider beaucoup. Et qu'est-ce que tu nous conseilles dans tout ça là? Eh ben alors vous allez la garder très calme. Bo kumbaye pas me sous-souter. Petit kanani yendengo wana. Bo nyokola yete. Alors vous allez apprendre que biloko nyonso ya koloba et que ça a moins sens. Donc, on a un indice na katouan. Le coup, on a déjà sur la bonne voie. Et puis, on a eu à quoi ça. Donc, on soit bandiwan. Donc, il n'y a pas de doute, c'est alliés enlèvement. C'est alliés enlèvement. On a le bac qui est en cours. Tu vas respecter la prescription. Oui. Ordre, tout à l'heure, ceux qui indiquent au monde, on ne va pas la vite. Et comment je suis là pour ça? Faites-moi confiance. Je suis là pour ça. Oui. Mais ça va? Ici ça va? Mais. Pas la lobby? Mais. Vous avez vu tous qui ont réunion, ma casse chez moi.
Depuis hier après-midi, ce matin, Tozobima, il était question sur la politique d'encadrement. Il y a un bon, il faut surtout avec le franc congolais. Biloko wana surtout pamba na yo ngoli souté on a l'ingénieur sombe loko na mbongo ya. C'est fini. Désormais franc congolais. Alors ça a pris beaucoup de temps mais ça ne fait rien. Tout va bien se passer. Le col va précipitation à ligne wana. C'est bon, on va se tenir à ça. Mais ça va vraiment aider. Ouf. Ça va? Si vous êtes accompagné à Yomoko, il y a beaucoup de problèmes. Aïe, aïe, aïe. Les impôts à payer, qu'on appelle les contributions et tout ça. Aïe, aïe, aïe. C'est pas possible. Bien. Oui, Wagite. Nasengio verre yamai. Tu me mènes un verre avec du papier. Oh. Ah, bah si, Yandako, hein. Vous, le premier bureau, c'est vous qui faites tout pour Benganami Bal Nandako. Voilà. Nasengio verre à maille, aux Oyelangalikamoussous. Parce que je n'ai pas dormi ici. Ça, c'est une raison. Aïe, 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 aïe. Enfin, bref, voilà. Ngamo nazali awati. Okoloba kama komia. Dobana muno. Eh? Ordonnance médicale. C'est qui ça? Bolingo, c'est quoi? Tu connais? C'est quelle marque d'insecte? C'est quel genre? Bolingo, c'est ça. Natangela, yo poyo ka plaisir. Et là, bolingo yangwana. Comme bon, yo habité, fungolo yo bien pété. Hein? Fungolo ba yeko tiki na yo. Yo bien pété. Voilà. Tu n'as aucune fungolo yo bien pété. Non. Yo bien pété. Non, on n'est pas... Vous avez un solo. C'est quoi? De l'eau, ça n'est pas hein? Masasi ya yawa, asali des autres n'andako. Ngai quartier moyen na quartier, na koma mutu mabe, na koma kutonga ngako finga ngana quartier, pona yo mutu bebisira mona ngani dibala. Na koma zoba na kata quartier. Alors yo pe lokola bolingo yaki awa, pona ko kusema kama mwana na ye, o mwana ki mwasi msute, o yo mwana ki pia kusoma bolingo. Ese yo mwana ki ye. Dudu na ebisi yo, ko mwana ngana kusala. Na zeli mbali na yo. O yo ko mwana ngana kusala. On va bien le ma première bureau de Makamabala, on va se passer un peu de balabala. Mais parce que le parent me donne ce que je ne trouve pas ici, c'est tout. Oh, comment donc? Mais comment? On va se faire un peu. On s'en est. Yo teminanga. On s'en est. Teminanga. Ngana zo kende. What? Et pas ya bomengo. Mama na yebi sio kaka ndenge wana. Na kende tie pa ya bomengo na ndaku na ye. Na kende kuluka kwedi. Na ko yebi sa ye o bilo osalinga na kata ndaku. Ndenge na yebi sio yango. Toi tu parles. Na yebi sio bon. Kende pa kwedi? Ngai. Oh mona ngoli seki. OK pa kwedi. Oya kozonga ngana zate na limo na ndako. Je suis parti. Nandimi. Hein? Togagé. Togagé. Aïe. C'est ce que... Attention. Oui. Je suis malade. Le cas de son nez, il y a un peu. Le cas de Basali Sugi Obongi, je connais ma case. Si vous avez une sombre, vous avez une photo, vous avez une chemisette, vous avez une photo, vous avez une photo.
so soma ba bijou eza pona mwana siko ulati okasa moto aboti nzoka oyema bo pamba mwana za te na festival kama kama so nani kamba kulukeza wana te yebisanga nan docteur alobinini zemi elongo tu so mwana mtalongo zemi batiki likolo moko na liboko bajungu balongo mususu mais makambo wana te yo ndoko yebisanga elongo tu ubie mwana zana kaka te ubie soki ndenge ni yo mtu yebisanga nde docteur alobinini elongo nyonso lokwa yo lingai ndenge wana tina kino pike crise kuna pona kosamba oki koluka mwasi na yo kuna so ndenge nini po oya na ngala bila liboma na ndako masese puis uzokosela nga makambo mpenza epa opeji ke ngai mutu na kimi sese ngona ndako masase koloba babilo pa pamba te kuparla babilo pa pamba te baler tobola koza ba opeji yo ala ki awa uzawo kenge lepso na kata truth yasala kite ukosenga makambo ke nga na kimi sese koloba babilo pa pamba to yawo changa ba mesha pa pamba mwasi mutu siko nga na perdre mwana nga alors na porter plainte na yo na OPJ beaucoup futa mwana na bikana na shuka ba sate yo za mesho le kingai ya ba regret trop na lifanto na ngai ngai sengo ngai sengo na pasi nso na mwana siko oleki na mata mwana wana mona li pasi na moni pasi ka yo fele likolo ya aventure na zo tuno makamli OPJ atuna ko o parler ngango na zo to atuna ba question bilo ni o ya tuna ki o yo pour répondre ki o piquer crise baba longo langa zafa na yo okufuta mwana yo okufuta na OPJ kana porter plainte Moso na yote. Ki avocat to. Zemi yo ya zana ngo mwa moso wana. Azo ke onde nom pepe. Même so zemi na ngai, ya zemi na ngai. Ya molimo. Pecha zo ya ba futu na awa ya ngai ti. Ngana zo ke na ndenga pite za pe ba zemi na ngate so tali bien. Na zo na ndenga ba pite kaka. Yo doza la base ba problème de quoi accepter vos pas na bo sali kopara bino no ngana bola ka face na salon. Bino de kuna bo se kaka keke kana la bila kabino makanteza ba nini ba dumar na dula bino yo okota likopa. Atolingai bongo. Kwa nibo sa camarade na diabolo. Basi ni bali. Yo doit accepter ki wat. Basi na kufunda. OPJ na ibo sambisa te na ebite soka tanga kana université ni OPJ molumba. Masasi ka no ko selenga makam. Na koma bien. Tu na komi bien. Ko parla ndenge wana ti to chaka mesha. Et puis ndenge na kapasi na ginga tel comme concert moko te. Soki za OPJ na usala taxi ko yo. Répétition pe nda kote. Répétition nda. Oui, entrer. Zana kana nganta masasi. Na pasi na zo kama sasi penza. Tika kaka. Mbota bien. Awa te, bilote. Nabi, lelo landa kwa te. Ah te. Répétition kende kuna. Mère, na répétition te. Eh, zela na barabara. Nazana ma pe musicien te. Bon. Bon. Tala. Oh. So bona kasaka to ba baba makambo adule. Hein? Vela répétition. Ah te. Bon, excusez-moi Thomas. Ndenge na dede na kati ya Shanghai na yo. Yo ebinga te hein. Metala kaka yo a Grand Star. Ngana yo très bien. De A à Z. Bon na bosa na kinyao. Oh bosa. Ba avec le kutu ba yebinga bo. Yawa Thomas donc ndenge na komi na parler na yo awa. Donc na yende ko signaler yo. Hein? Que na yebi place nzele na yo esengo azali. Dani esengo ko mwati na. Esengo wapizo. Kasi mbanda na yo. Yo oyi place aza. Donc tinel esika ya zalinga na yebi. Azawa. Motrama. Wapna kin kaka. Kana na kati ya kina pas wapi. Enfin, au moins que makambo komi na justice, hein. Obi que ça genre justice. Kasi yango tozo solo na pia makama ndenge ezali. Alors yo simelinga na mutu nanga na kamu simelinga na mbele na. Masai. Bon. Au moins que donc affaire c'est matin c'était. Il faut olongwa na likamu. Na longo na likamu. Olongwa na likamu te. Bon, tala kala sa. So ila ki benedite. Mais na wona ko pa boita la kala mutu nanga. Bon, au moins que yo zapir wa mutu mo lukla ka 500 francs congolais. Masai. 500 francs congolais na cheka la poche bio. Totamboli va inde tina tinel uzinzele na yo tosila ninga pe na tenga mina nga. Masai yakana. Tatra. Uzo ba bien na yutu na kama pasi mbongo sikuma. Ukupese mbongo ba mo uzo yango. Sasa ile ndio mwenyewe bibo kama bandi bibo kama nini Masai.
donc ngapi naza absent naza absent nazokende kusizwa mbongo oyepa président afanda zela yo amaîtrise demi yosala mbongo eza te na bakisi osombelanga susu papa moto na ozomona masasi moso azokoma explike te nauti na hôpital nazalaki maladi makasi mbongo esili kuna donc basali baplan moko na pampa bon donc adaze bafièvre bafatigue tout venir à l'hôpital na bogete kaka na tikali absent pour le moment alors yo maîtriser dimi o tantenga o chezele afanda mutieka ala bola po j'ai quand le président soit ko kanga sim sanga ba dimi mike pour que na la ravitailler tout de tout remorquer la petite donc vous savez so est pas pris sur la bino ouais na ma prison pour no kanga ngana tante la tête de membre na tante o tantenga chezele ka na ma moneko motona masasi kaka sala bulo yo za nango wana eza awa na jeu mo déjà on se fait la mer, n'habite à l'extérieur, on se fait la mer. Ofanda otikala na ngai, comme ça yazwa mbongo ya. Do yuma ngai kaka. Ndendriko. Tina zolo bakebulo za nango na zwi yango, tala, ngana botami lelo te Jomas. Ngana timba na mutakala, ekoko tinde. Ozoloka sikola tala. Yo za pire. Loba makambo ndenge baloba po yo bengi singawa te. Est-ce que oyebi na komi na ndenge ni? Yo emaki ke na boya kopesa ba message à marqué wana. Ah? Na comprendre so na ko le blanc na. Yo ka so pa bulu wana ozanango, ozolinga okino signaler baskari. Ah? Bambila ko. Ba ya babuila ngai, ba changa kraka tala. Oh mo la bulu wana. Peso ko meki kaka. Ah? Wallahi Jomas. Okosam. Okay. Pena so bisa yo ke tinde ngokomi boy nanu obeta mate marke wana nanu banangu na yo marke wana non ezaki kama ente ibo kubi akanda peso ko signaler bambila baskari balukisika kangai boy o konjo soit bien boniko mutunanga okosamba okokima kisasa na ba pe document okay ezala yo banzela no kenda ka wenjona na ibi yango bien de A à Z des stars salaka koko zo melawa banini ti ba salon nanki okoma kipoza te na likolo kuna na likolo bongo ngana likamuna oku alors so ika bo meki ko efesenga ko boko sutuka osoka bomi kubi ya so bango vis-à-vis ya kobanga te do pas de faux pas ezala yo Jomas ba masantongo na ona salon Gabriel okoma te ba bilamba na yo la pressing limite te na kasavu okoma te moto na siko ngana comprendre bon comprendre te nous parler ngana tele bon matière na ena timbisa yo olingi orefese ngai po ngai imbusuko babwilanga nakei nakozonga lelo bapesa yango likamba kanda te biso toza na biso na problème na yo te onse tozomona sikoyo nazo biso eza lelongi lokola moyibi ozomona te ozomona ngo sikoyo eyebila basalon naki nyonso na place okenda osala suki ozomona makambo yango tipa o mystique nga okesu wenze mikolo te oyokende na déplace na nga nasala ebeko me tipa ngo amonani mpenza aza na konzo ye moto azolobaki aza moto akala okona kokangana na ye epui amonani figure akomela masasi gambela mikolo nga na okende te oke yo moko sikoyo moye mpe sikoyo tosignale lisusu mbila mpe eza te komeka te so omeki kaka ya oyindelanga na batru nyonso mpe ayebi susu ayebi mpe sesengo aza ndenge nini akea chambre kaka namoni mpe tipa ngo ana mokuwa moko moto na nga ada nzete nga na moto obike mbele azi kundungu ada nzete merde biloko mokomoso okokoke te okangamakangamana nga ndenge boma ngai boma nga koza maladi kiwenga sili chatoke kaka nga mpe nandala sikokendaka te okopima te oza na chambre loma na chambre na chambre nga lala reste yo débrouiller siko donc oke yo moko siko soki okwene maladi siko nga nazala te ozala yo moko oza motema be okangi na porte yo kazi na koya
Et son boy, boy, quand il y a un oya kuna, qu'on rapporte. Siku eza ndenge nini yo abinoni ngai akoloba na ngai nazoloba na ngai eloko moko te soki na mingi akopusana mpona na chambre wana donc koganga moko akoganga puto ondima te oyo oza mama te fo oyeba nde otunela mwana okogangaka ndenge nini naoganga za naza mama kasi makambo ngo nazoloba yango oyo yo kaka toza na kati ya ndako biso mibale kabaka ta makambo na kati ya ndako yo epai ngai epai ekomi ennemi alors que na makambo boye ezalaka mama na papa baza place moko na ensemble tokoki koyeba eloko oyo tokoki kosala mpona bana sikoyo kaka lisano moto azosolola naye soki likambo totunaka lisano mpo ngai ekuti eloko moko te obasola moke na lisano kaka ye moto bazofana ye na chambre lisano viens aliaki na yaya aolingaleka maki nasalaki maki aleka mokie atiki naye ndenge nini siko yambana akomi ne mwa bien azoloba mwa bien akoloba nde biso tozoluka nde toyebisika ye azalaki makambo nini elekaki problème eza na nde oloba oloba te ayebiso ete eta likambo moko te boye epai autaki natunaki ye kaka abina ngai balevaki ye balevaki na bato misato nga siko natuni sike bato yango yo koyeba bango oyo nayebi nanga bango so namoni bango na oyeba bango bakende koandefe ye bazwaki selo makambo ndenge elekaki ndenge toyokaki ezalaki na ndako baleva mpe baza ndako tebango siko bazwaki ye mpo na nini mpo bazwaka bato na nzela mpo le mosusu bijou le mosu eloko moko ozalaki nango bongo azalaki na eloko nini ndenge inspectable nani opeja abaki te seke esaka mwana mwasi wana azosuspecte moto peut-être aorganize bande moko mpo enleve tokoyeba siko papa problème monga nazocomprendre jour nana meko memele koka mama ifo mwana ndenge azoganga te alingi do mulangi omo te jour nata opeji so atomboli ka verbe nakomela te ndenge moko na memeli solo mokolo nazali koganga wana ngana lobi opeji aremarkaki yango ayebisaki yango avant kenda te yabe tomenase ete to traumatiser totoka ye alobi na memeli koka mama azoganga nalingi te donc azobamemisi biloko epa akendeki bien quoi feza bamelisaki babiloko mabe masanga te par hasard ebamela masanga te esana est ce que ozotuna bien likambo molangi wana mama naosala effort na otuna ye sikoyo aza na problème moko nde ya koloba donc il faut malembe donc ondika aza na kobanga azobangabaki tokende hôpital hôpital problème ya molangi wana bando obangisanga nini tokende hôpital parce que ovandaka boye te tokende hôpital comme ça basala examen toyeba soki nini yango exactement quoi yelaka nanu sache nani sache moko nayaki nango za na cuisine wana azoboya molangi eske molangi kopo azoboya mpe bidon bidon nde namekisaki te bo bidon aya problème mais azolelaka meme koka ngo koka okotie botiela vert yo ozalaka wana mama alakisaki ngai te mama e basavon nini ona so namoni oyo savon diama omoni yango savon diamant oyo naziyaki nango mpona likambo mosusu te okosukola nango basani babilamba mpe okosukola kaka na savon diamant eza savon moko ebimaka kala ma ezalaki na couleur mosusu oyo ebimaka ezalaki couleur mosusu sikoyo nde basali yango ya pembe ezalaki orange diamant omoni sikoyo ifo ebima pembe te mpo libanga diamant ezalaka pembe donc basali yango boye ezosukola bilamba tuke ezoya propre mpenza ata tashe ezalaki ndenge nini diamant oyo ndenge ozomona yango boye ezosilisa tashe nyonso donc joa basengeli ngelaki makasi nde ezalaki bongo kasi yango nde secret nango te nga nazosalelaka nga nasuka nango bilamba nga mpe bilamba naye bana bosoma yango na quantité ebele bongo eza kaka nini kaka compagnie nini oyo marsavco te marsavco moto azosala banakala mpe ezalaki ka savon marsavco mais sikoyo nde bachange yango couleur epuis baameliore makambo nyonso osoma yango ebele te manga azwi yo nasuka bilamba nango papa nazali mpe na problème mombo na ngai nayebisa bino kaka sikoyo avant nosuka bilamba oyo tikasi te ata sikoyo fiancé nanga baoya samedi prochain boya kose présenter nani fiancé nanga naye okutaki biso tofandi na papa na yo tozosolola mpo na yo ozosala motema pasi
Madame tozalaka bato koswanaka mikolo nyonso tokabwana kaka. Donc oyebi fiancé yo ozalaka na fiancé yo yebi na oyebele wapi papa bana bazoluka baboma ngai te yo ozala na fiancé mama ko bokuta biso joint tovanda ato andomela masanga oya mwana chorale eyo ayamba bonia yo somona mba kombi papa kaka mbala wana oyo omonaki nde mbala wana mpenga namonaki na ndenge obenganaki. Mais depuis quand vous êtes fiancé? Hein? Papa Kajan bangi baya ko se présenter boye baba moto. Fiancé balobaka fiancé soki présentation c'est salami baboti nyonso bayebani wana ba utiko benge fiancé. Siko ndenge ozali wana okutana kaka na mutu moko boye. Yo za na fiancé te? Et puis mutu wango zo ya samedi oyo kaka samedi. Ozomona makambo sana ngona ndako te. Mwana oyo. Tozana problème ndako ozo bingisa fiancé mutu boye bino ta yete so ndenge ni so asala wapi? Banda kitoyemba kana yena chorale mama ya solo penza na soko sa te kuna balega ndira na o fanatique aza fanatique na ye alingaka ye pona musique ya betaka lelo pe komi de chorale au fiançailles kasi te ya zu musicien bazoyemba bongo yesiko bozo ape mwana chorale tala na yiko kama kama mite yebisa tata mosi na nani tantine bolingo aya spo sa we ulingo ba yebisa aya ko yebisa ngeni ngeni salama so babuyo abuya bal André, nous venons tantine. Oh, bon super. Mais, c'est ça. C'est-à-dire que faire donc dans le site, on a maîtrisé, il a parlé. Bon, on a guetté, donc il y a un peu de boye à Mvené, Albo. Na geta ke aki un peu suspect yankango bon nande na geta le yo oui na geta na ndenge ba mystique tala biso ndenge na mona makala mystique kaka donc na sentir binza que non aki na faire sérieux enta signalenga non arriver place yo et singozali alors bon na mekaki na landile pour comprendre quel trou ba maîtriser là mais à se maîtriser, à expliquer, présenter. Mais alors, à la place, Azalinde, Ayebi, mais alors, l'air motobol, dimikos, naïe. Ah, puis bon, à la besoin, il y a 500 francs, d'abord les 500 francs, à montrer la place, donc, le cambo, ça les longs métrages, bando kota qui a baduka boyo, kaka likambo, il y a 500 francs, il y a quoi escroquer les sous papa, na bangwa, pe son bon. Il y a un de temer na lingaite que perde à Tchanga mais on a déjà na mère so déjà va déjà 220 bon là na match na bola demi va conseiller permettre nango na pour ça 500 mais les gars c'est pour voir le plaza déjà va retrouver la place moi mystique mon est ce qu'on garde les vins ni ko récupérer kaka donc ça na déjà fait il est une et là, les teams disent oya awa ti danda kuna. D'ailleurs, des potes là qui tourmentation au train de soquer abungi c'est ma bungi yango na baiki na il y a les vino pour déjà que muta qui n'a parlé pour nous d'autres causes après donc pour la muso boy déjà enta ndenge ba 500 francs na ko saka kam kem ngenga de kelemba nabi comment to récupérer so là ça va dire ça là on a ndap na yo n'est pas bête à l'orchestre ok ah les appels sont ça hein bon et le voilà est sur boy hein bosana mwana na ngai tango zu malibanda ozonga tu oublies esengo na mutu na yo ozonga bien super ah dima mais ni d'ailleurs chanson de ça là déjà je tamble fort hein au salé la parce que tout nanga ah non deni la discothèque bazo mona mostre bamba to mitu mais d'ailleurs pala ka eko mokilo ngana na sali bonna mokilo yo oui ça ko lokate na ebishi yo na disque wala ça c'est une bande que ko on ta bande on a tumba oui bien so na yinzembo na quelque part na yo na nzembo boye ndio ufuda vous êtes disparaître maintenant so non il go nzembo na nulle part même pas la bande dans une maison
Oui, là. Et tu ma fille. Sors. Maman, ne le voilà, il va passer à l'Oanzembo, vous avez super. ata kuti liboma ngoko ebi asolo penza ata liboma nga mama munene boye bakende koyemba nga na nzembo ndi différent bato bayembeza te yo pena fia nini yango soko tio masi na bino ya solo yende mtu akendo pesa kombo ayemba nga mpona luka lisusu nini na mokili oyo nayebi te soko oza normal donc oza kosepela se yo nzembo mere nzembo na yo ovandi mpe nie osepeli pourquoi yo ozalaka makambo nyonso soki balobi kaka na kombo na nga ondimi kaka nyonso. Mais comment il peut se permettre à nous faire un dème? Elle se permet qu'il n'y a pas comme Malibala et moi now. Hein? Vous avez l'aîné. Você vai ter mais envio. E você deixa o ala baba envio você perde. Mama eu podia fazer bem ter, bem que baga seu papa o gangue da mãe, nem fu ko tira ba no ba tipe. Ko tu gangue la ngawo lo ko tira ngo tira ngai suba devi. Mutu bangi ba ko se poza te ba ko bala mwana ba sai na. Na ko tu sima ngole makamo nginda ka wangayo na zokufa. Sa lo ngulo shazi bana. Lo bana. Je mata banga mukilo te. Ubuka ba mukilo wana aspect. Akatwa. Oui, entrez. Il y a ma belle. Et ça, elle est notée. Vraiment, la côte hôpital, ça d'accord. La côte est un hôpital, vraiment. Le coup, la tanga. Donc, bon, il n'y a pas de noté. Je dis, je suis un robot, il y a un hôtel. Je n'ai pas de bon, mais il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des na ali abe makabele kilinga nazomu nata moyo ndio ngina kulobatana ndinge yosakili hospital mtu naye explique makambo ya ali sema kama mdudu asalinga uko ndi mapelati za kukutika nga na ndaku kwa hiyo kile kuna zomu tate azo mosi mususu epi mosi na kopena mukumba ba kutikila nga aya kutika na runas na kungola na ndaku nga basala ndinge wana mosi mususu mata nani leo nazola ba kutizu akudoka koma na abimile msake na lali kuna le mdudu kama kama kao mtema nini mosi ngono yawe kuzo mususu je vais pardon bandera non pardon parce que kate ata nya zimo 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 na carte ya bino ou bien na musala ba tata mo se sengo tata mo se sengo ba yaka nanda ko wana ba yaka libaza ko luke sengo ndunzo kanile ngana kina braza mona mo sona yaka nanda ko yamba kaye do bata salama kama ngali bala do akoma mo sina ye akoma ko kelo velala kuna makamuzo do akoma sanga kuma na zedi basala ndenge wana tata mo songa ko sana kiti wa nene bozi ni pesa la ye wana siko do akoma na ye donc siko le bébé le connaît la moi la penza to moya la nga vraiment ndo bo yo to na lik no l'hôpital et mais les grands ngote ya ba bere c'est bien obito to nani jomas ba benga la masa tanga zo imo to ko ndo ko ka usiba suti Alema baki na tula komisi ndaku na flamingo do mazaka yako za mwasi yako za mwasi kana ndaku na sina mali ko ni mazaka flamingo te yu bombe la kinga yanga yo bombe ni siko moni nzamba salie mais pour faire le gab n'importe ça non l'autre on lui bat la paix il ça est au moté on inda il faut botter noter ce qu'ils ont on botter noter ce qu'il y a dans une chance organisée ce qui est la place hein à botter ils ont une pas bien et ça c'est du bana kala fana kini la botter taboya kinga oh mais c'est quoi ça on y a ma bien non moi rendu au compte des soucis là mon à part ma bala na binona non, c'est la permis, c'est pas c'est mes doudou, non, tant que sommes fiers, pour visiter place non akenda. Là, ça me le revenu mes autres. Kuna, les terrasse moka bien, comme on a plaza. Les gens la piscine, les gens à côté où louer sur la fête, il y a mariage, baptême, soit réunion, restaurant moka bien. Donc, ils ont qui tout comme cadre moi bien pinza. C'est pour vous nager, comment nager nous? Ils ont côté dans ma campagne. C'est pas M. Blaise, vous connaissez Blaise. So, mon on dit, le patron a ça simple. Donc, on a, on a bien, on a des locaux. On a des
yo saka na souci kozala na souci te yo moko opesanga conseil ozala basi mibale bafanda ndako moko bofandaka ndako moko oboyi zonga kate pa na bino kanga bilona kotiko kate pa na bino soko explike bango kake azwi ne mwasi mosusu masasi masasi eyi nde oya te eyi nde oya te meki dudu azwi mwasi mosusu e sina mosaolele tata mwasi ya esengo ye ndalala atunanga conseil akumbanga te atunanga conseil ndabona ufite ekapera pesi bafundaka bambaye ndaku moesani semeki te wala yomsolo yo naba blank tro semeki lobana isandenge tunayimuka kama ndinga yebiso semeki naloba liswahili komi azi tata mwasi ya nani yanga naye koyebiso semeki to yo moko yakuna po duduma kama bazosaliza malamu te yanga nalobaki nakoma nayebisa moto nanga babulu ngala ko bolo kaka salaka ndiwa umba salaka okay do buzade lobeye kaka nakata warga bino de o comprendre hala bien si on a bilo aka lo que para baola no ni ngala ndio na ndio esa semeki baba vrai des kaka bo maîtriser ka salaka ndiba ninga basalaka kaka bo maîtriser ka mwani weko comme na ndoto ngalo meka usina baninga basala yaenda na familia bino kuna ya fula mingo soki nino ngo yemo azo apesa ozo taba ide basimba yo ozo boy ngala lokado zo pesa conseil nde osimba ngala liko nani ya mabele ngala apesa conseil suka ngwana so mundu moete kangano biloko ou bien masasi to ngena plaza umko to mimi na plaza a plaza na bola conseil plein na boda plein est-ce que yo c'est mes yo oyebi ko na yo pour mo soki sentiment ndule yeka pa nzoplo la plaza kuna ko mama ni kende est-ce mo eta ino mona la tv ke wo ko ba tata ba bitenda kambuzo mona kaka likambuzo bozo seka seka bozo mona likambuzo ko ngana zo yako c'est sélection ngala kena uzoka na ndako zala calme même tozo to bola faut tour à dîner calmer ba mauvais esprit mais moko monika cousin du do eka eza ndenge na ye ndenge na prendre eza ndenge na ye kaka ndenge na bini ko uchanga nkuruti pour vous na toucher zala calme kala konini na ndenge na ngai OK donc c'est zala na maîtrise soki vie de doit du deuxième mbele zala na maîtrise zo eka ba kula ye bodo ze bino de na ta parler on comprend non moi quand je te le pas facile c'est même non que non après quoi na pote parler ça va non mais toi on ne pas non ben on même quand on va parler quand on va noter maîtriser bon maîtriser bino de ninga mambo sala na te tu vas inviter aux autres professeurs qui marali ko tu vas inviter ta femme ici ba simba yo te ba lwana le côté c'est pour ngana to to na estembote nakana mwana nga uta longwe uzo mwana ngana uta mwana longwe ba ibso yo mundo zana kanda ngane na vrai na sentiment na sentiment yani nga famille bino bo mesala ndi mwana noko azwi papa leki azwi ngana ochenga ba mababe koti na parler sikoyo na chwe baba yo mundo tolo ka base bele to bicheli libabe conseil okenda na mona mbongo yaka na ngoto namona na dia osiko na kenda ke na retirer la na kuti producteur adaye nganga mna tiweye asa nini na dia boyele na kuta nini sanga pasi no ina mbongo te utinga matro ngoto gola samba matangiza okoso kuza mbongo liele kuna mzoba ke producteur kusa na leo bina bino ke producteur adaye ngana sama segi lelo mpenza sala effort sisa nyonso lobi osalisi baperte mpo masali omaki okoki osisa te nasalisa alipa natie bleban yana ebe mia sisa ni lazima milako yaya nape nyonso bien moni
ya tosolana toza biso mbale kobombelanga te yebisanga vérité jour wana oye oyebisanga na jour wana na chambre balevaki yo bato mo misato bato wana koyeba bango oyeba bilongo na bango so omoni bango oyebi mpasi bavanda sikoyo ozongi basuki ekatani basalaki yo babetaki yo bango nyonso misato osalaki bango ni yoka tozolinga oloba te po ani sala effort omekana koloba te ozo kokoyebisa bapapa te yebisanga comme ça na oyebisa bapapa baosala effort balukisa bato wana yo sikoyo ozoloba ni eloko te ozobangabanga epuis mokwana ozolinga omona milangi te namemi eloko oko ozobanga molangi te basalaki yo nini na molangi bamesaki yo masanga bakisi ya ndeni oyeba su te na amelisaki bato wana okasi na amelisaki yo ya eloba te basi bazali komi misato mibana moko ya mama mokolo ipeza mpe mwa pasi po tocomprendre sala na effort ebekana okoloba ozobanga nini azaleki na te yebisanga se problème ezali oyebisi ngai liano milano bonjour papa. Bonjour, ça va? Ça va un peu. Azolia? Azolia. Où ça l'a maki te pote? Lobi na sela ki maki asisaki te abebisaki yango akokaki ne kolia yango te ndeni azoloba aoloba na ye te me nauti otuna ye awa outi oyebisa nga mpo so wana alobaki bato mo banevaki ye te abinanga so amoni bato wana areconnaître bango epuis bamoisana ndenge ayaki bizarre suki ekatani babetaki ye bamilisaki ye bakisi to bamenasaki ye mpenza. Bon? Do yango wana azali olinga komona molangi te soki bamesaki bakisi yango na bamilangi wana yango wana azalaki kobanga. Mais ça m'a cassé le bouset quand même. Hein? Ça va maintenant? Ça va? La donne le ballon? Oui, ballon. Hein? Problème les années on a zo banga banga. Ah banga. So vite toi baneni, so vite toi ba. So toi na bataonde ni. Oh, je dis. Papa au salle tout. Qui là-bas? Oui, entrez. Papa au salle tout. Moi je vais aller faire de Kuna Hotel au PSG tout soir. Bonjour. C'est bonjour. Ah, c'est Zunga. Ça ne boit pas, ça n'a pas que c'est monsieur Zungi. Après que Bella, tu vois, il y a une centaine comme bien bon. Oui, ça n'a quand même. Aïe, mon colonel, d'accord. Ah, ça y a un d'accord. C'est monsieur qui. Chérie, le bas, nous savons. Vous allez qui wapi? Mais quoi, vous gagnez les points. Papa, nous sommes honnêtes. Vous gagnez les points. Est-ce que moi, ça n'a pas quelque chose de... Alors bien, où tu es le soir, mais na ça qui est là. Alors bien. Alors bien. Mais pourquoi vous gagnez là? Papa, vous gagnez les points. Calmement. Vous gagnez les points. Vous gagnez la menace. Bon, je suis là, hein, chérie, je suis là. Ça va? Je suis là, c'est fini. Par menacer les suspects, je suis là, hein, chérie? Bah, menacer les suspects. Non, mais, bon, vu qu'il va menacer qui est, je suis là, hein? Bah, allez, va qu'il y a un message. Voilà. Le roi n'a pas pu me tu me sors, tu me seul suspect. Il y a Papa, tu vois, moi je pense que comme elle a accepté que Touroubalana, je préfère que les samedis au verset d'autres comme elle est là. Mais on est à Zanon. Hein? Mais état Zanon, moi je suis à la santé très bien, comme calme, Papa, état Zanon, moi j'accepte un état. Parce qu'on a tiqué, les musiciens vont revenir encore, alors ça doit changer encore les choses. Hein, papa? Et donc, moi, en tant que parent, je refuse un état où il y a un état bien. Pour battre les nations, moi, on a vu nos bruits.
Papa, mais comment refuser? Et c'est moi, Torobalana. Et c'est moi, Torobalana. Quand même assez grande, elle a accepté qu'elle Robalana. Pourquoi tu as discuté? Papa, Ndimi, c'est un demi Torobalana, mais il y a un peu de ténèbres. Est-ce que tu as vu Torobalana? La boy? Mais je ne vois pas tout le monde que boy. Na lobby boyé. Torobalana, ceux qui a commis la 5e malam. Pour l'instant, il n'y a pas de mariage. Papa, c'est une grande fille. Elle a accepté qu'elle Robalana, mais pourquoi tu as refusé? C'est comme s'il y a un problème ici. Grande fille ou petite fille, c'est ma fille d'abord. Vous savez, papa, n'a beau été Kazamoua, mais elle a accepté, n'a reversé d'autres. Moi, je refuse de reverser d'autres samedi parce que, elle est à malade. Papa, malgré votre refus, moi j'insiste parce que je il y aura encore une autre personne dans le cas. Moi, je pars chez nous, les samedis, je viendrai verser la dot. Tu vas verser la dot à ton oncle, c'est pas moi. Listen, tiens ceci, hein. Essaye un peu. On te fait comprendre, non, papa, non, comprendre, si on a tiqué, d'abord, donc, il nous a voyagé. Mais alors, tu peux le faire après. Ah, non, mais papa, ça vous dérange, papa, c'est le bamabé, papa, t'en as raison. Ah, t'en as raison, aucun voyage n'a eu, sur une mission, sur une ligne, aux Zongi, comme l'état malade, tu viens verser la dot. Non, papa, je ne veux pas la laisser ici, j'accepte à ne pas la mission pour la Nikotikaïa aussi. Et ma fille ne sortira pas d'ici aussi longtemps qu'elle va dans la santé malade. Non, papa, ça c'est ma dernière parole. Listen, on va s'occuper de ma caméra. Papa, moi je pars, je vais revenir avec pour verser la dot, listen. Je ne répète pas la même chose, hein, moi. Je reviens les samedis, papa. Ça veut dire quoi ça? Il y a eu le bâti au bois qui nous y est. Bon, on dit Bobana. On dit Bobana. Hein? Bon, peut-être ça, on Yoko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa leka ya pamba lela ezangi tina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa bwazali na makolo mine alandaka zela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi. Tu vas acabar com isso, hein? Tu vas acabar com isso, não? Oui. Ni fini não vou. Dá mouchon, tiens. Natia qui dit bon mouchon, Natia va papier. Là vous en gardez. Peigne, miroir. Égali. Voilà encore. Brosse à dents aussi. La brosse à dents, on y va aller, hein. Ah. Eu te suo. Garçon não vai contigo como. Ali. Tu não vem na pressa. Não tá uma terra. Não, eu vou lhe contar a bom, tu não caminho velho. Não, olha, tem minho, tem. Vai vir ver que na verdade. Não. Je vais tout le monde attendre mon opinion. Attends, on t'attend. Bon. Là, on a vu qu'il est. Et c'est moi. On est malade. Mais il contrôle la médecin. Chaque jour, enfin, je vais qu'il faut qu'il aille. Et puis, les sangs. Délinquant, on a eu un raté pour l'éducation sur le bala. Nous avons montré que délinquant n'a pas vu un grand frère son nani, Bayakia. Basou qui l'a son à Baraba, et pas au Soukia.
Vous avez bien, vous avez raté. Et puis, moi, là, tant que je ne suis pas là, pas de mariage. Il faut m'en rétablir, hein, dans une bien bon, sinon il n'y a pas de mariage. Vous avez bien? Tu ne fais que respecter le principe, Vangamani. Expliquez que des cris, c'est un con, c'est un voyou. Hein? Expliquez bien en tant que maman qui a un bal au balaté. Elle a un grand frère, moi, il y a un voyou. Elle a une mère, elle a une sœur, une sœur grande. Tu vois, si vous avez beaucoup, il y a un bal sa main. Bon voyage. J'espère que vous respectez la principe. Nous avons une explication. De temps en temps, vous allez voir. Vous avez Parti. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Non, bien, hein. Et donc, mais... Hein, classé, bon, et là, mon Dieu, là-bas, jeune cadre, hein. Pas là-haut. Attends. Cadeau surprise. Oh, merci. Oui, c'est grave. Moi, Congolais, a pensé au plus à me fleur. Bon, mon culture, on est beaucoup plus dans notre batanga. Le batanga, il dit, bah, mais comme ça, on est à deux bas. Je peux te faire goûter, hein, mais c'est un tchèque. Non, on est à milk, et puis, on fait des gens à lait, hein. Mais au lieu à moulay, non, on l'aime. Mais nous, c'est dans le moko, hein. Nous, c'est dans la vitamine, dans le moko. Mais on vient sur Babosana. Pour moi, quand on a dit que on a boué, on a dit que on a c'est les vitamines. C'est vraiment ça confusion. On a besoin de marquer. Juste on peut marquer. Eh, c'est dans le moko. Vitamine, c'est le moko. On a bâti l'eau, hein. Le rôle de rouler, on a bâti là. Et comme ça, pas tout gaillard. Oh, Vimba Matama. Ça, na bombeda. Les partis. Les kelanga. Les mateki yo kaka. Yo na katenda nanga. Je vais un téléphone. Je crois qu'il y a une school comme on dit. Mais il dit que c'est pas la première pour le Bagoya. Hein, les partis. Depuis la fin de qui, on a eu un la fin et puis
On a gagné un mot, on a fait une bic. Dans tout ça, un poème. Un seul mot poème moko. Avec un mot homélie. Alors, on va prière, hein? La prière. La prière, ça va en église. L'hypathie, source de la vie. On entend la souffrance, mais il faut toujours l'hypathie. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'hypathie, source de la vie. L'hypathie, chaleur des amoureux. L'hypathie, restaurateur des cœurs circuités. Nous, le mité m'a battu Zozoka. Jusqu'aux arnes pour la Rubamba. Et puis, tirer de tout Gezali, j'irai me balader dans les soleils pour l'amour de l'hypathie. Le l'hypathie a sous Gezali, amen. Non, ça va pas là. Je suis un artiste, maintenant, on a fait un robot pété. Yo, banga ma seste. Yo, c'est que non, moi, ça va. Aujourd'hui, le moi, ça va. Il faut banga ma seste. S'il vous plaît, je l'ai rapana. Ah, tu es chez moi? L'hypathie, tout le banane. Mon colonne, c'est le Nzembonanga, vraiment. Na sali tout. Nini maman Nzembongo? C'est à moi, tu l'as vraiment le téléphone au raccrocher. Bon, non, mais quand tu es tant que sur le cas de ma seste à 4. Eh, à combien ça a joué? Ah, banga eko. Ayokagi. Mais c'est pas grave, c'est un problème. Et puis, l'album a sali 8 chansons. Dans 8 chansons, on a signé 3 chansons dans Kombona. L'hypathie. Yelboso, l'hypathie, donc titre phare. Hein? L'hypathie, mon amour. Mondele, l'hypathie. Et puis, l'hypathie, Naïrope. Naïrope. Non, il y a que la cassette. Titre moko pamba yuti lipati soki ndele lipati soki nini bato bako lemba tika lipati na lipati ya elemisa comment ba roba que album ba ça spécialement pour c'est bien signé et puis d'ailleurs il a changé batterie hein a changé batterie introduction album ba otia so batterie akala kalo ba bozo kate ba ça la introduction na Tinton yoka o kama tanga kopima Caterpillar, Anyata, Mwanoyo, Anyata Mbandoyo, Anyata, et Caterpillar, Anyata Mbandoyo, Anyata Mbandoyo, Anyata, Nyata, Yemabe, Anyata, Nyata, Ye. Vous comprenez que vous avez un Caterpillar. Vous avez un Nyata. Un célibat, ils vont envoyer des personnes célibataires, la logique est là, on a une unité. Donc, nous avons là, nous avons c'est quand même eza ya malile bien l'hypathie nalingi vraiment ebisanga sois sincère nanga tuna quel est l'homme idéal de ta vie donc moto oyo olingaka soki obali oyo akobala modele na ye ezala ndenge nini marque nde babengaka non, peut-être la camisette une gâtée, hein. Mais idée, quoi, idée, quand même, mais idée. On a une mobile à la beau, intelligent. Non, disons, elle a vraiment mis quand même ça, hein. Moi, je suis un lingaka, modèle, quand Azaro ressemblait. Vraiment, c'est votre image de nos fans. Image à moi, c'est un lingaka. Ça peut mon pourquoi on a commencé à mon étilipathie, on a commis au Mélinanga. Donc, à tout mon temps, on a mouillé na tongo, au combo, on a tapé à mon bandi, l'hypathie, source de la vie, l'hypathie, chaleur des amoureux, l'hypathie, restaurateur. Et puis, bah, plus ce rôle est restaurateur.
tuna moi libanda ya métis. Moi suna. Numéro sika. Bon. Ah master. Le baraza la claire. Hein? Numéro sika. Aller dans un épisode qu'il faut te bunga. Danger. L'épisode sentiment tout à l'heure, on a te vivre. Nino, oh Nino, qu'est-ce qu'il y a? Ah. Mais là, il y a ça que journal de l'Ozaki, dans la petite, donc il dépend à Mominae. Oui, vite. Dans la on a demandé à Gio. Place de Komikuna. Petit, il fallait signaler avant. Mais tant que commis, or que les petites les petites sœurs à Essengo. Et puis Essengo va reconnaître un gars. Donc, trouble mon sera miguna. Na simananga tika vous expliquer ba parana. Donc, atigali ko nare bango donc ba aventure tout ba histoire en tout ça là. Donc c'est quoi ça danger donc ngana yo il faut to bunga kin. Et ça c'est rien, mon cher. Tigre, au comité qu'on a su qu'on est mon boulot. Mais ça là, on a un qui m'a dit, le baillot se déplacer mon quai à Taïmogo. Bon, ça n'a pas en panne. Tu sais que je travaille. Hein, Tigre? Mais le boss, il gaffe mon rose à rentrer, hein? Ils ont gaffé, mais ils ont pas mal de chance, mort pour tomber. Mais ça va arriver. Il faut te bungara. Tu es là au bungate, il dit qu'il faut déplacer. Tu as tout ça. Ça va tout bien, Kinshasa. Si c'est comme ça, là, il ne peut pas mal. Tu es mal au présent Kinshasa. Il m'appelle Banda Yakin, hein? Mal au coup de la tamboula, pas chaque week-end. Moi, je te cherche quelque chose. Donc, il faut expliquer tout. Alors, Bima Kinshasa, sinon tu vas écouter. Moi, je te cherche l'argent, ça va tout de loin. Hein? Là, hein? Ça a tout besoin. C'est 25 ans. Donc, vous restez ici. Mais là, on a la tête. Mais c'est bien qu'on a annulé le mariage. Non, comment? Problème, c'est on a une sonissime. Donc, monsieur, oncle, il y en a des singles. Ah, nous sommes ici binotés. Il y a des qui aux alaka ou bien aux andes qu'on a, c'est tout. S'il vous plaît. Non, non, problème de binoté. Messieurs, vous n'avez pas d'angaï, hein? Alors, quand tu s'est présenté, on retourne à la question, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a des gens, hein? Ngana, l'ingina, bakara, ceux qui toya pandakawa ou bien mozaka. Ngana, il y a la monnaie, la cérémonie. Tala. Oyo, ils ont un cadre privé, hein? Faudrait pas vous déranger, sur la rate, et puis, on frappait même pour côté. Il va mouibi. Alors, Bima. Nakoke nangai. Soko wibi singai ke azarakawa, to azande konayo. C'est tout, ngana kenanga. Problème là. Lui, c'est mon ami, hein? Aux âmes, tu retournes sur la question belle bête. Même non, Bima Kende. La émission mariage, on a fait au Sama Souté. Mais la décidé qui, la émission de moi. Donc, on raté bien Rangwana. Donc, il fallait la natia. Yo, vingate ayo. Mais là, quand on a dans derrière, on voyait bango. Tchale Lomi. Tigre. Eh, mais comment on l'a tiawa? Ah! Et je suis là, ça, tout qu'il dit. Oh, c'est tout dit, c'est quoi ça?
petit on a tiré le expliquer oncle nae donc ndinga na ndio na pesi mbongo dans aux Alexa ba pour te natiki na camarade mwana kotale bavandi kuna baosa mikolo okosina na kimi ye naloba mokolo na yako azali na ye wana kantinga nayaki ka mpona ye biso baproblème na ngai na ngai libala yo moko oyebika mpona ocomprendre na ngai bino te mpona bino boza contre libala na ngai ngai alingi na ngai mobali na ngai nalingi na ngai décrise ka yango naye koyebisa oso moyen ezali to okende nanu tokuta ata na décrise ngo comme ça yo tu na ye soki ya okanisa nini mimono ezokamisanga oyebiki biso toza contre libala na ye nananga kozala contre libala mwana ezali nde famille oyo okoki kokota ya bamokilo na yo eza mabe mobali na yo omoni famille ya bavoyu ndenge wana yokende ondima bavoyu ndenge wana obokozala ndenge nini takama soki kristo azalaka ne bien sikowana nga nayebi na ngai te soki aza motuni esalaka be te mais soki ye moko yaya na ye motu eza bien te bongo yayede kristo ekozala ndenge ye azalaka ne bien est ce que omemonaka mpenza oza mwasi mabe soza mwasi kitoko kozwa mobali mpenza okobala mais mponi ozowelisa bongo yo kasi kaka lokola décrise aye esili mpo na yo donko kozwa su mobali mosusu te okende kokolinga kaka famille ya bato moko oyo mabe donko papa no andima kaka okende ndenge wana soki okei kozwa likama lelo tolobi eloko nini sikoyo ya malonga biso tokosala tomoi parce que tomoni ke libala wana eza nango malonga te epuis bana wana baza bana moko mitu likolo likolo trop vanda okozwa mobali ya bien mosili ozala na bango bien te oza koinsiste lisusu bazalaka bien bien nini oyebeli bango est ce que yo okendeke epai na bango osofandaki na bango mpo dabord yo moko oyebi ke bokutana mingi te kaka diku boyo te nazoya na bafiance na bafiance aya fiance ya voyu yo oyebi famille na bango wana yebi nanga famille na bango tata motata mosikuna na okepa bango ndeni papa na ndako alingaka te tobima alinga meme mpo mona ata bacamarade ya kotala o te ata mona ozwa ata ya ndeni nalikende kokutana naye mpo nayeba famille na ye so eza ndeni so bazalaka bien mamo bacamarade baya kotala bino te bobimaka te bapesi biso kutu kombonga na yayo bafi ya papa balinga obima te donc mpona yo lokola papa boyaka bobima papa komi motu mabe to mama komi motu mabe mama na papa bazobatela bino bacamarade mingi babebisaka baninga surtout bana mibali wana yo mwana mwasi mobimba ovandi na ndango na bino okende kotalaka bacamarade ya mibali depuis quand epuis aza bacamarade ya basi yango papa na bino aza na raison ya koboya parce que bana basi mingi bamosusu bayelaka baninga makambo malonga te babebisaka bandako ya bato akoya boya bande kobimisa yo komi tambululu ya motu ozolinga kolanda susu bamoya ya papa na bino na mama na bino te wana okomi koluka bana ya babobo bakendeke nzela malamu te motu na moto aza na ndenge na ye aza koedike bana na ye donc papa soko aboyi kobima te to mama aboyi bobima te asali mabe te kasi yango wana yarivele nga te nazwaki ata temps oyeba ata famille badécrise yo nde ozalaki presse mingi ndimaka mpe erreur na yo mokoko ndimaka erreur na yo ozalaki presse mingi yayo kopresente mobali oyo oyebi na ndenge bizaleli na ye te ça va problème eza yango te tata mosinga kaka na ye biso wana et puis décrise yango aofete mpe anniversaire ni samedi yango nayaki mpa na olukelanga quelque chose na donc yayo likambo soki otingami na likambo otingamaka tozolobela makambo ya décrise yango oye lisusu mpona anniversaire na ye si wana kasi yo naobi te aofete anniversaire ta ye mo vraimen napesi kado te amona te euti na part nanga te tata mwasi donc sikoyo nde obandi kofréquente ye obandi kokende lisusu te bon naotinda te apa camarade nanga moko aopesa ye mo aplace na biso bon de toutes les façons namoni eloko nango koloba te na ndenge olobiki ngai nakende komona papa na yo na mama na bino mpona makambo ya décrise wana me ndenge oyebeli tata na bino akoki kobengana mpe ngai mpo nazomona ndenge nakobandela te daye kutu alingi koyoka makambo yango te lekolo ezotenir kaka nakoluka kaka par tous les moyens nalukelo mbongo so papa na bino aye nakoluka moyen nalukelo quelque chose comme ça osomba kado me makambo okende kuna eza te oya kokoselanga makambo oyo tata mwasi alobaki na ngai nakende kuna ngai natindi okende kuna te okende kokende mpe badécrise te mpo papa na bino ntango akoya ayoka ke yo okendeki kuna aya koblame ngai papa si ayaki te papa na bayo te nayebi kaka to papa ye na kilombo Bonjour. Bonjour papa. Chérie, ça va? Tata Moussa, à quelle chambre t'es?
Mama Bella comment vanda? Bella ofanda nani? Kasi mbala ya nani te ya mama. Uyile ki makambo, yile ki makambo ni yile ki makambo ko ya contrôler ngate anda na yoke. Akende na chambre. Na lobi c'est tellement kende para bino na wa pe sombo. Papa de tala. Yo, ta kamata. Courage, ma. Bima na mtini. Continue. Wala mbala. Na lobi kende na wa pe sombo wa nini? Moni na yo zambo na ke bisa pe mama. Yo. Oye tawo mama. Impoli. Mais oye bise bon oye banga mala. Eh. Moi nous avec quelqu'un. Azongi. C'est qui? Bon oui, nous le faire biete. Non, non, mais l'homme mais là, je vais fixer tes na mona yo. Kasi le ki sengote. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est mon rejet. Oh là là! Quelle vie! Toutes les courses, noir, tout est obscur. Affaire de temps, je me souviens, rien ne va. Je dirais tout ça, la période de mon corps, ma paix. Je ne comprends plus. Rien ne va. Mais nous allons, nous allons, Zemi, Nangai. Je vais tout faire, donc ça là, pour me casser en morceaux pour que la boxe soit comme là, pour porter bien tout ça. Voilà. Le bani. Que oza na mbongo te. Okolinga obima okende ozongi démarche zo simbate. Obima okende bando yena ndako mukoni mpezo yena ndako bope. Opesi nga mbongo ngate na tepe. Mais ça va venir, c'est pas la mer à boire. Et qu'on y a. C'est-à-dire, nami lobeli, on met signon sur la salakio. Quand j'aurai l'argent, la réaliser à moi. C'est tout. Tu es un bon moteur. On est qui d'abord au Québec, ça m'a et pas grand frère Nangai. Il y a des gens qui ont quitté le roi Tata, le roi maman. Il y a des gens qui se présentent pas là. Au Kéi, au Pessimbongo, au Yalibala, Makamusu, c'est exactement. Mais là, comme il est local, la démarche est simbité. L'homme va démarche est simbité. Moi, je ne sais pas pour que nous réaliser promesse soit nos fils. Et que ça, les mains, parce que nous sommes au Bota. Leur Bota, et puis, dans la procédure, il y a d'autres. Il faut dire à grand frère d'ailleurs, il faut lui dire. Je suis en période de vache maigre. Quand tu rends la vache maigre, bon, vache maigre, mais ça vient bon, et là, comment consommer les apaisatés? On dit à També tout est, ni on a la confélé, on y a confélé, on a dépensé à Kakayo, la Kanaka. Je vais débourser tout ça. C'est d'abord, il can madame Mozong et pas on a peine à faire la facile Makambozo. Comment mélanger Makambo à Libala, Makambo à Yazem, et ça, Makambo. Ça va passer. C'est un moment. Les gens de l'époque qui ont fait, c'est quoi leur salle? Doudou. Oui. Il y en a. Doudou là, il est rôle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne peux pas me reposer pendant que... Nous sommes non? C'est nous sommes mon enfant. Je vais me reposer. Mon Dieu. Au moins, nous sommes là, le bois, il sait qu'il y a déjà été. Bon, les lopes, Nassili n'a été, n'a pas le baron pesé dans une candidature à la caca, à Tayumoko. Bandepe, Nandako, n'a l'autre à Soumalam, n'a au monde la bande de Mabe. Yeba na ipse ki oke to la kabsu mbalenga ya kweti so nga la kufile lo akoregrete ya mingi ugo si manzela uzonge pa na yo o pa na yo bongo nga pena tika na nga kuna zo mwana ngai na ne mudela na zo to tela bando to na zo mwana lokola mwasi na yo kuna pa ya ke kokota nda kwa nganga po na ngai po na ndenge makamnyo so nga na salie
alors namoni ozonga no pai na yo nga pena tika na ngai kala kanda tena zo ibiso kana ndenga bien ozonga kaka ngala lingi uzana mukumba ita uzana ngo esengeli uzala calme oloba ka mingi te kurezona ka mingi te zana poser ce qui est un réseau silica tout ça je vais régler problème de d'autres mais où y a bandoto zolota Dudu na lobaki na silika te mais ozon kaka na silika na yebi sio banaka la kesimba nzela kende pai na yopo oluka kaka esuka na modelo na yebi sio simba nzela kende pai na yopo na kama na ngama lobaka na ndako okobana ofanga na ndako ndiba est-ce que ofuta kanga ndako ba malebe ofuta kango te nani ofuta ngata mukolo moko ndako te simba nzela zonga na ndako na yo tibandiko olingi nini na yoki mais na okende te parce que et puis na lingi te yolo ba mingi zala kako kende te okotala ngani na ndako ton état de santé ne te permet pas yebi tanga na suka tanzania so futa kanga ndako bano fanya so futa ndako nasa yebi sio kende pai na yo na lingi te tosala ba kunyo la ba wala ba yo kele biso ba ye biso ke makambo etala ki bo bon sikoyo oya suka nde yango ngai na bomengo semeki na ngai toyokana kiboye lokola mwasi na yo azwaki jo mas apesi mwana ya na ngai zemi yango na tolobaki to déranger foyer na bino yango wana ndima makambo na zo yebiso des idées tout ça c'est des stratégies non moi je veux au boti je ferai tout ok non il c'est grand frère là il dit c'est tout c'est un problème à régler est-ce que singa boyi tenga na boyi makambo so na sina boya ngoli na tali bande ko banake ko benga balani ba ko boti ko singa mwana Patouille de makambo ça parce que au moins na mutaka na na besoin na ya na uzoyo na bossa na kite on dit bien qu'il n'a jamais bloqué il est nous c'est tiga na beach ku OK bonjour Dudu omoni mobali nanga na utai ko episa yo hein mobali nanga oh cousin nanga cousin na Dudu akomi cousin na oui bien mais non na ebi Dudu bien mais soit qu'il na ebi ah bon voilà et puis d'ailleurs tout ça il a moi sur la base à vie bien quoi efficace to que nous allons bon tout que nous allons mais tu as de l'eau calmement na chambre ko fond la tête depuis quand cousin bon pardon okomi a pas na tobo pas même okomi ko fond là je suis ici mais c'est chez nous allez femme chez vous ah mais c'est lui là non bon mais il y a combien de dingue na comme kufanda de temps en temps okomi ko fanda oui mais c'est pas possible si c'est possible nga nazalaki na mwasi no mabeli na Brazzaville namonaki ye azali na mwa mobali moko bomi natiaki mpenza tate mabeli oui natina mobali oui azali na mobali bo mais c'est pas mon problème tika kaka cousin tika kaka ngana ko kene Brazza te ngana kene Brazza na kene gros mwasi mais moi j'ai des problèmes pas na ngai yo zo kipete nani zo kipete la tantine de Seng plaqué à la porte na bengani accueilli refoulé hein une menteuse, une pute, donc elle ment comme elle respire. Cette femme-là a l'air de banda. Mais tu dois aller me récupérer, ma belle. Brother, nasina lebeno na koke na récupérer kama na BDT. Nasina badi na koke lete. Ngam na ba problème na nga awa na ndako zo simba te. Nasina lebaki sika kiyo. Oh, kuzo nganye pourquoi? Il fallait vendre na ye pour moi sinon ndako vaine mabelo vaine très bien mais uzo sa moi ça de mobali abima akende uzo na ye mwana to sisa kikondo bongi taji yaina kanda mais sikoyo ukangena mobali to nini obengani nani ete et puis obengani ete ndako na ye moko tati le sen bolingo ndako na ye na répéter ndako na ye to ya yo ndako nani ndako ele mais ye na bengani yo okoza ngako ndako na ye na bengani yo bengani ete mobile na ye aye kokuta nga wana tu c'est pas possible je savais okange na mbanda siko ya bengani ye mobile na nda yo kokuta nga wana ndako azwaki ava yango le wana pe adamu ta liboso te ya une rangée d'hommes à l'antisaka eza stratégie na ye pas zaki ordonnance
Oh, il y a toi qui va penser qu'il fait beaucoup de choses. Non, moi c'était. Non, mais moi aussi j'ai des problèmes. On a aucun brasa, on a aucun brasa. Ah, mais c'est déjà. Cousin, vraiment, tu ne peux pas m'aider. C'est quoi les répudiés le gouvernement Kanindela, il est garanti. Mais il est banni. Tu es une grande vedette. Gouvernement Kanindela, ngana désobéir maintenant, na bango na boîte vedette na boîte butu butu, wan ba ko tirer na to ba sangani, ba otika nga. Ce gouvernement a été mauvais, nous devons respecter, on a beaucoup de temps, à Kanindela. Donc toi tu peux pas m'aider. Na aider on dengeni, ndamo ko na kana makambo. Na solution, na coalition maintenant, pour on sali sangai na sali sayo, on zo mona mapam. C'est quoi ça? Oh, je l'ai kaka, aroya, je l'ai aroya de la canne. Si tu peux me colocar de ma cambo, je l'ai aroya de la canne. Donc là, on a et puis oui, entrer. Ok, monsieur le musicien, comment ça va? Bonjour. Oui, bonjour, naïvi gendo ozawana. Bonjour. Oui, non ko kanga batu. Musala yo yela ka yangoana. Yango yana ni kamba. Kanga bikangela te. Afore zade. Odi mwasi na ngaya okena jemi longwe so ipe legisi yeso na labo so ndeni ni jemi longwe. Comprendre mais melo ku do ma des histoires de tika blo pampa moi. Moi sino azali. Yele akanga batu. Ayo kamba. Ah bon musala yi. Monsieur, madame azali. Azali. Mengai. Posez la deux questions. Ok, ne susu. Yo za. Mengai. Yo za ga lenga. Vous êtes Madame, bonjour. Naye to soit la paix, hein. Oh, yo, ngana so de kutani. Ok, musika, yo, yebingate tout ça. Naye, vous pouvez s'en regarder réponse à la question à votre nom, hein. Et là, pour nous, sala, na avenue Maïnda, numéro 340. Et là, qui mardi. Comment ça dit? Mardi. Oui. L'avenue Maïnda, numéro 340. Ah, non, il y a du discours. Il n'est pas Moulaï. C'est ça la ligne, justement. Hein? Moulaï, donc le musicien, n'est-ce pas? Hein? Quand tu écoutes le sucre, on a aussi qu'on l'a d'ailleurs dans la télé. Bon alors, il y a eu besoin d'engagement. Moi, album moi sika, na komo ngai. Sika na kinga kanga portrait moi bien, tu vas tiens la pochette. Mais on a maïs, c'est depuis quand vous avez vu ça, le bon bateau, la photo moi ça qui nous tient dans le bout. Depuis quand? Oh, citoyen. Non, on président. On même ça na ngai te, hein? C'est nous ça va. C'est pas pas Vazalia. Eh, yani. Au président. Oui, ben naïe bandakala, n'est-ce pas? Oui, ben naïe bandakala. Non, c'est que n'est pas la photo. D'accord. Vous confirmez moi? Non, je confirme que n'est pas la photo. D'accord. Ces voyous-là, mais au président, à Yatiamba, mon test, mais donc, à Ibainayo. Là. Donc, vous voyez, il faut que Nakuna. Nengo Zawana. Nengo Zawana, na mobile na yo, ok. Voilà, nangai. Ok, na bureau. Voilà, nangai. Mon président, il faut de la c'est clair. Mais c'est quoi, yo, je suis clair. Moi, si nangai, à télé, vous n'avez pas, c'est voyou la mola iwana. On est tout comme moi, ça, on na ye mola iwana, aïe, moi, ça, moninga, nous, on a nanga mouti. Oui, mais donc, vous avez yo, vous en avez compte de malfaiteur. Oh, vous savez qu'il y a enlèvement, il y a Essengo. Oh, voilà, ok. Ma caméra est là. Yo, c'est mais t'as mal à te dire, non? Na wanga ni tena kende kikuna. Bon, na kende kipona photo. Est-ce qu'il a encore la photo? Mais ça va. Tout ça, le problème, c'est ok. Il y a pas de oh, tu sais quoi? Oh, président. Ça m'a dit. On a fait un bonheur, mais c'est quand photo au Kanga. Oh. Donc, mais il faut que bakanga pona yo. Au président, qui a des minutes, mon mon est là. Eh ben, on pas vous êtes ok. Ma route, tu as la question là, pour le va bien. Non, pas ta rage, pour la Yoko luka
okolukaluka kaka mbongo lisengasengela ntango nyonso okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa milekalekaleka ya pamba milalelalela ezangi tina okanisi nde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwa azali na makolo mine alandaka nzela se moko kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso mobebisa nzoto pambapamba okomi lokola pulapula matete yolo ya bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine